na kaka veut dire esengo na nango donc ya kolobela ku te donc ya kanyama coup de chapeau donc bisiko zali ba gros bisous na ba shera kintia kin batindeli yo donc tokela ba tokela bango tina lifobo donc togenda ba tina lifobo donc ya mari bisika za asime bango fimbu pona ki ibenge to nayebi ke tozwa toketi na lifobo tobeta bango fimbu po totinela bango deja ya mari donc ya mari ndenge aza kuna donc asime bango fimbu donc tokela batina suka donc ibe ozalaka makasi na soda makasi Fisto Chimanga donc nayebi ke toketi na suka donc toza tina final na Fisto Chimanga soda makasi. Nasport TV, bébé nourrissant, en tout cas vraiment l'équipe bango. Bana poto kane bo mona, to ne senga makasi. Donc on dit mettre gagner la match pour et comprendre qui makasi mais nzamba tiki bisote. To le bango 6-4. Neza boya mari na tombo na ekuna asibeli bango film. Donc coupa na eroya awa. Isa biso ke place morote. Pour la Nasport TV, l'équipe a makasi. Parce que nous avons gros bisous belé. Ndebo monaka tozana esengo makasi to sepeli mingi na résultat ya ba léopard na biso to satandaki na ngote ma to sepeli mingi vive les léopards vive les coach Ibenge tozozela kaka match ya dimanche coupe oya tozana esengo makasi to bimi to tebabi neza boye coach Ibenge bisiko za coup de chapeau, batika yo bisika ozali. Ya mari, tebi bisika ozali te. Yo okufi polite, bosoto pola nandeni nanu te. Match eza nanu, boko dimanche tozozela ngo. Tozozela dimanche. Kupio eza ya biso tokoma. Victoire ya mari okufi te ozali nanu. Batika yo. Pour la match à l'élo, to sepeli makasi. Ibenge kote ozali ya continue toujours ko côté oumela. To bakise le sous bamboule belé. Ya marina la polite biso to pola jamais to pola dimanche coupone ke ya na Congo. To leli en opi Nasport TV ba bisou belé pas bébé nourrissant to lela en fort oumela. Action. Nasport TV bébé nourrissant coup de chapeau. La minute c'est on tozalango. Na minute songo tozango na ebite mwaka kola ngona ebite ibenge umela président Kanyama kotoza à l'aise finalo dimanche le 7 to yamba maboko pelele na c'est là on a presse maboko pelele coup de chapeau soda vacances président Chimanga coup de chapeau Fisto Chimanga. Bonsoir Nasport na lelango mabe match à lelo kitokos émission ya bino na lelango fort j'étais pas beaucoup ngasa nchango za ya bino pepele. Na sepeli vraiment na match lelo na DJ victoire oyo na héritier Luvumbu pe na Marie Misamu nzamba za lukumu inshallah sepe makase makambo ibenga sali ibenga ko timo mte salaka yango sali mo ba taka bloka na sali lusadi so pesa mo passe mo dernière minute mais merci de pesika matampi na protéger pour en tout cas papa to sepel makasi en tout cas coach wana ibenga zala kaka to match to baba beti boy donc wana yambi matampi wana zala papa
mingi bande balandi à www.nasporttv.com. Encore une fois un grand merci pour la fidélité puis confiance pour ça toujours dans Nasport TV et veut dire dans Nashville on a fiston Chimanga tonton chéri soda ma casse à Nasport TV. Autrement dit les coordonnées Nasport TV Kinshasa quoi. Mingi biso to da wana pour l'actualité puis ba événement puis ba sango quoi. On fiston Chimanga tonton chéri bagi na cadre match wana o ebetaki bongo veut dire Léopard na biso RDC na Guinée Conakry babula qui va gagner biso mais et bien ba mo bana changu ya Marie ana mabele alalité mais à côté la ka vida si mais on fimbu albitre a compliqué biso mais na suka nango nyonso na facilité quoi yango Chimanga tonton chéri soda makasa na Sport TV to ba qu'il gagne aperçu to bon bena mabele ya changu mabele ya yomoko Pickle Chris quoi vient na DJ Kunga depuis Suisse le PDG to kitana changu donc veut dire yinda ki mabe bana chamba yindi saki dans son plus tard fiso Chimanga tonton chéri caméra tambola ki pour na micro baladeur tambola pour na événement ambiance ya kina kata changu ne bana chamba c'est maki quoi lelo yemo na sima caméra woman na kombo ya falon pakasa quoi veut dire ngande ko la famille caméra woman na biso baby face ko yefo mona moi so elenya tonda mwinda ngolo na kombo ya falon pakasa sibilinga caméra yokuna la régie bébé nourrissant sakana nango bana chamba paloli ba bini veut dire rien à dire quoi ba lobi to la moto zonga sima quoi suivant check. Merci mingi kuna na régie moko bébé nourrissant na Siskalamba plus que mbinga zo mon boss motema yemoko maman Belinda kanaba depuis Suisse Lausanne quoi na banza kuna na régie kaninga chilaki ba image bo senti ne bana chang ne ba yindi saka mabe ba Chimanga biso to bana chang veut dire la poto ba CP ba s'exprimer un micro na sportif un micro professionnel quoi et quand moi fais Chimanga tonton chéri quand balba qui te recobra toujours les dimanches les jours J à finale tu assurer certain que tu remporter coupe pour les biso quoi ya mara laliwana alali ta omona donc fimbo kaka ya mari sakana na bon quoi un grand merci à toute mon équipe technique là je vois là si ma caméra toujours caméra woman na kombo ya falani pakasa yangande ko boko mona fiston ako tukana na sa mo ka pona ba actualité na bino yo moko bébé nourrissant na Siskalamba na montage pour na régie quoi Junior Cox na biso le mannequin déjà santé déjà c'est bon déjà mikolo yo mo ozonga na mundu ki na kanizalaka gelo quoi t'as le métier noir mais concert chéri pesinda la ba obete Mam Africa skate scene tout depuis Lausanne na yo moko choco frappante vient na veut dire mon vieux privé personne comme moi DJ Kunga le PDG DJ Kunga na Suisse yo yangwana mon ami privé personne comme moi JR EP Daniel Mobali ya Pembe ko babi sans oublier moko Serge Bola le prinsario Serge Bola le prinsario depuis Paris France na yo moko Fabrice Mola depuis Paris ma maman chérie maman Belinda Kalamba yo yangwana maman Madodi yo depuis Canada quoi na yo moko pe maman Esther Bitota motema papa Albert Mukenge sans oublier ma maman chérie maman motema malam ko ba souvenir belle maman Véronica hein ma Véronica motema papa Willy Monse à elle celle quoi depuis Canada dans Montréal ya binu yangwana pona lo ciao là quoi poto kitoko Nasport TV hein veut dire ya bino quoi poto kitoko kin kitoko Nasport TV c'est vous quoi fiston Chimanga tonton chéri soda makasi autrement dit les coordonnées Nasport TV Kinshasa ko boyinga osali mokili na yo quoi bye bye à la prochaine check ciao.